Salut, donc mbote nabino, surtout pour na attention nabino, na ndengi boko landa oyo na kolobela bino. Donc après réflexion et puis na batu ndengi ba benga kingai et puis ba continuer kaka ko benga ngai. Donc j'ai vraiment pris mon temps pour na ko réfléchir et puis et boti li solo oyo nazali ko loba nabino. Dorénavant, RD Congo Info.net boyebi masolo nango ndenge bandaki tozalaki naba Dani Bokombe Tsunami a dit d'ondoler les célèbres. Après naba Alain Benza, il faut jamais comparer l'incomparable. Na Pichuvangu de banda masolo ti petit moraza na bamboka moko ya musika asenge ovienga na étudiant soki ndenge ni so ndenge na kota aya asali makambo apesi asali site apesi. Après la petite vie en mangeant a commis ko solo la mo opesi abengi homme politique abengi lem suwera na vie na ebanda botama na solo la kutute na bato ndenge wana la petite vie en mangeant to komi pe to tie confiance ma ben abiso ezaki to pesa ki confiance. Après ba eko sala kende to lobaka ba komi ba traître ba détourner site. Tant ba détourner site après ba kanisa ki site ezanga ba papier tant to bimisi ba papier après ba ocha ambiguïté ba ti confusion ba zui kombo ya Cléboa ba saleli yango site. Ndenge bato bazotala biso sikoyo omona bato bazokamwa ba koloba oh Cléboa wana ezalaka wana et ça n'a rien à voir na César Ngadi parce que boyebi ke Cléboa et bima à partir ya générique au Cléboa. Générique wana Cléboa soki ezalaki Nzembo mbele na tondisa Bercy. Mbele na tondisa Zénith ndenge Fali a tondisa ki Zénith. Mbele na beta double Zénith ndenge Werason na beta double Zénith. Mbele na sala tournée mondiale ndenge Papa Chéri a sala tournée mondiale na Punda. Donc pour na kolobaki Cléboa et Simba. Mais sikoyo bato bazoki kombo a Cléboa ezani to zunzoku okomoli ese bi kie de kauka okomoli ese ba bombo oke nzoku aliaka ba bombo te ba koki angote. Sikoyo donc to reprendre ma solo parce que ba sakanaki na kombo ba koki angote tozo reprendre ma solo na ma solo tozo reprendre petit nanga Dani Tsunami Bokombe la femme du chef alobi vie ya César koza yo mokote talaka na ma solo wana koza yo mokote parce que tozo zonge la ma solo ndenge zalaki. Donc sikoyo boyeba makamuna loba lelo donc RD Congo Info est fusionné na info-tsunami.com. Donc et boti sikoyo po sikoyo to la kisabatu Cléboa ya solo donc boke bara déjà que Cléboa est commis il y a solo na oya lokuta il y a solo ezali biso parce que bon mona générique Cléboa donc dorénavant donc RD Congo est commis Cléboa original. Donc pour ce qu'il faut tout différencier na bango pour bazwa combo ya Cléboa ngai eloko e sidera ngai pesa nga pasi basali émission moko boye veuve ya Arma Tungulu ba le makamo ngana vanda dimanche boye obige dimanche na bimarate nazo se reposer donc j'ai ligoté perpère mon canard comme ça ba benga na mosa Arma Tungulu comme ganga oh bilo boseni nga oh, mama likamuni oh et Cléboa na vandi bonga bingai kutute dernier masu na garde le master nga mo père to tanga classe on a bombi aye ko lobana oh mais na tindela ko vidéo na Cléboa ta on expliquer obike et pesi mao après vandi na obule na bengi Dani Bokombe na obule na bia bato yo to ko tikela bango kombo te to tikela bango trop siko to ko lakisa bango ke ba kolo kombo eza biso. Donc dorénavant RD Congo Info est commis Cléboa original.com. Donc sikoyo ya faux tokoye ba ya faux na ya véritable les ani parce que véritable les abisso véritable les ani biso parce que générique on attend que salamaki ba misusu nan to pesa bango ba kombote parce que zo ba kombo tu wana boyoka wana biso nte to pesa bango ba kombo to pesa bango ba kombo fallait ba zoa www.tantantantanta ba ti ba kombo na bango. Donc ngai loke sala ngai sengo na sepelaka poti lelo ba sala nga publicité mais ba liaka mbongo na futa bango na kombo na ngai
Vous comprenez, il est là, bah ça la obinga nandima penza que grâce mbisi la sexy petit nanga grâce mbisi la sexy place na otala ya wana na tika kayote grâce mbisi la longo RD Congo qui a sali Congo elengi. Et puis nandima petit nanga tsunami bo combattant to fusionner le lot à longo na vie na ya ki tsunamiinfo.com. Donc à la kisi ke makamona ye bino bolongwe bokangisi RD Congo info.com bokangisi on a clé boa. Ozoma ndeng bato batalanga siko na bandaku. Bamsu bagangi ezalaka ndenge wana. Monique, bato belé, na koloba plus de 70% bakansa la clé boa, les affaires moronga na zanakati. Donc boye barake, dorénavant, cléboa original.com et utiko bima. À partir à lobby samedi, bon mon na ba générique et puis to tala biso na bango, banani baza cléboa o penza original. Parce que vous na vitesse, na masolo ba carnet à l'adresse to lo belamote. Parce que biso place to kota bango ba kota te. Do yo kota bo ba bengani yo. Problème sou ba kangisi yo. Donc na lo ba troté, mu salande mu to lo ba trop. Mais to pesa bino combo, to tiki bino combo ba sakana na ngote mais to moni net bo zunjo ku bo komo lese bikedi. Est-ce que je vois les bikedi kauka? Donc siko to reprendre combo na biso to tiango siko po ba to ba la différence. Cléboa-original.com. Donc ezobanda dès vendredi l'homme na butu. Avec le grand prêtre Yemo César Ngadi, na petit nae, la femme du riche Dani Bokombo. Mais, pour comprendre Penza Sikoyo, Makamboron Denge Bandi. Donc, pour moniquer la réalisation, Obi Soro Salé Mission, va filmer on a beauté image, le meilleur de Paris, Obi Mabé Loba, Lokayo. Donc, derrière la caméra, c'est beauté image, le meilleur de Paris. Donc, merci de votre attention. Donc, Boye Baké, à partir à vendredi soir, Cléboa original. Donc il y a faux wana kutu botenge la bisoté parce que na monité que na o wana mususo batu ba koka na biso ba en tout cas bazana kati. Donc merci de votre attention. Donc pour terminer boye baka ke RD Congo Info et fusionné na Info Tsunami et commis na masolo ya cléboa-original.com. Donc merci et restez toujours connectés avec cléboa-original.com car vous n'avez pas tort. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt.